Bonjour à tous et à toutes les abonnés de Tindika Tindika Balobi Touro Katia Voka na Katia Tindika Tindika Boya et Belebo s'abonner avec Katia Voka Babi, votre humble servante Amarou dans la bino. Olingaka musique, olingaka politique, olingaka foot, olingaka social, socio-culturel. Boya et Belé na Katia Tindika Tindika Yasika yango makambu ya bia Babi Tindika nde ya liboso. Et là quand les arnaques musika teka rouge on mona bakoma s'abonner bo s'abonner mensuellement. Pobozwa Katia Voka Amarula no politique na obeta c'était la politique boya ebele yasika tout le monde ni ciao. Bonjour à tous et à toutes les abonnés de Tindika Tindika Télévision, c'est bien moi Katia Voka votre humble servante au bon message toujours kolanda pe koza ba actualité ba lobi bozala mingi na Tindika Télévision. Bon raté ba news té là tozo courir mingi na actualité donc ma banga kutezate toza na parti au bomesana kolanda pe kozo attend na parti présidentielle l'UDPS toye kozo ba news toye ko décortiquer toza na mwana mboka Benjamin mwana suka to meka ko solola nae mona ki toza ki na lelo lisusu ba actualité zanga kate ba news zanga kate là je salue déjà mon invité Benjamin. Bonjour. Bonjour maman Katia. Boni pa. Ki mezana nangola nzambe. Des retours. Des retours na Tindika TV talaka mingi hein roi misa bongana mai ne Benjamin mona soka pa bongina Tindika TV. Ok, merci. Toye tout ça na UDPS mais tout le monde libanda batu belé, tout le monde bababa, bazo bana basine, bazo sa meeting na bango ezakini. Bon, c'est dit jamais vu mambo bozaka na UDPS qui rang penande to so no boy, rang ndeto ngaswa bababa. Fachi. Béton. On se comprend ndenga baba c'est déjà jamais vu. Tu sais nous to cheki bar likolo. Hein? Ba mega Holanda mais eza lelote. Na baba na bakoka, na ba aveugle. Ba ya pe wana. Tout à l'heure là tozo bato tu comme on est arrivé à Ndeko Martin Fayulu na Adolphe Muzito bandeko Basili Kolanda bango na aéroport place bazala ki kuna pe boyeli na bango na Kinshasa to moni bato belé aza le bienvenu na mboka na ye. Oui bon, aza le bienvenu hein, parce que qui mezo régné grâce à Fachi Béton, aza le bienvenu na mboka ba Congolais quoi. Aza le bienvenu. Aya na ye mais soka ya fanda kimia pour vena biso ya nyosh nyoka longo. Asepeli makasi ya bisinga na tonga bi Benjamin danseur na nga zoya et ça l'est bien. Hein? Mais maman Robin tikela ngo Fayulu. Est-ce que ma sola petite robeta ba Fayulu? Hein? Ya za danseur. Ya Zaiko nyoka longo asepeli pour danser na ye. Ok voilà to utaki komona mais c'est ça maki mokolo ya jeudi o izaki pour na ex dircap ya président de la République Vital Kamerhe to mona ki famille na ye to mona pe ba pasteur bazala ki wana pour na toujours ko sala messe pour na Vital Kamerhe. Oui yango na zo ba losamba moto na masumu nzamba o rangote mosamba moto masumu ezali makelele na mato ya Nzambe. Et puis quand aujourd'hui vous allez me dire que les gens de Vital Kamerhe, d'abord ils doivent reconnaître que non, Kamerhe a volé. Et aujourd'hui si on a perdu ba maître Mukendi, to perdre ba monseigneur Mulumba, ba lycée Milayi quoi. Cela veut dire il faut zamuter mawana. Mais tango ba nga ba sali ba théâtre, lo ba be ba sali théâtre. Pona maboke pe to ko sa maboke to ko sa me pe Nzambe. Ezana ngope. Hein? Esa me pe Nzambe ma. Talaka ya moni Nzamba seleki makasi lobi pa babwaki supposé ce qui les 7 ce qui les 8 mais siko yango pelo peto ndengna lo bato meka mpe ko vandisa na lisolo wana po mutna muto comprendre na manière ne pe mutna muto sala analyse c'est là yebande ko bolanda biso bazongisi lisusu bazoluka libération na été po même bande ko bana poto bazobenga biso bazoposer ba question bazoluka libération na été po bazongisa na place moko a mériter ce qui na éviter Sokozala nani na mboka o to ebite po Vital Kamerhe bandeko ba komi déjà ko tâtonner bazoluka libération Vital Kamerhe e bandi déjà koloba bazoluka banani bazoluka tango bazoluka mais place akei banani parce que je nyonso ngana zolo bananu boy Vital Kamerhe azalaki na 4e rue et pas kisula abimité agangi pièce contre pièce abimité vous comprenez les loso Vital Kamerhe il fallait abima. Mais Vital Kamerhe gagne pièce contre pièce. Et comment moi, Fatio Kilangama, pourquoi? Oh, notre chef de l'État s'impliquer, pourquoi? Bino baki pièce contre pièce. Ça veut dire, quand il est innocent, bah, mais ça va pièce.
batandi yango wana la justice lui donne raison ce que ça bongoté on va bangezani bayoki déjà son hein il y a Harry Magier azaki na 18 pas ba beti 24 bayoki déjà son wana ya mo ba molinga vous comprenez moi je pense que si Kamere est innocent on a des gens qui non asada condamné à 20 ans baya toki na justice a katalikambo mais n'a pas obimate po bandeko bazotuna mingi Kamere toujours Kamere ba marche ezosala ma Kamere nini mais c'est ça la mi Kamere bazotambola libérer Kamere bandeko ya FCC en nyonso bazokende ko rendre visite na prison ezokamwisa pe bato ezolekela pe bato akobima na ye pe eza nango permis ah mama nango ozokamwisa nga bato pena bazosala marche balobi libérer Kamere mais faut tano est oyo Kamere aza soit des za moto est tala banzela kuna qu'est-ce qu'il a fait dans sa province bato à part bato 5 000 na 3 000 toi bien qui tsa mo pe ndenge leka et mama katana bige yo kufraka ba événement mo minene bozara toujours on na terrain ou pe ba marche en salama qui ezara mo ba 500 ba 300 vipi mo mukata ba ya ba ni na roke na epé pour azo 5 000 ou azo mo 3 000 mais un congolais oh il passe beaucoup aibi bien que mototo bengi Vital Kamere place azali azo mérité. Moi je pense qu'il faut histoire il y a des voleurs au bazaki na croix était abisso l'un reconnu pour dire que non je suis voleur et qui oh non ça là oyo peine zo komela ngai pour na mériter yango c'est ça Vital Kamere. On doit dire les gens d'abord aux gens la vérité que c'est un voleur qui l'a volé. Botika bloko te balobaki bat ba mancha ki bonam. Tu es maman de Salama. C'est ça. Ok voilà, tozongi sous na partie na biso toujours l'UDPS to mbutu mwa boyo kanizate to mona ki président Longola ki ba Jean-Marc et puis azongi si bango sous pour na affaire ya cash na FCC coalition bazongi si sous bango pour moi se plainte na bato banomaki. Mais jusque là boyo kanipenzi zaka rapinda. Na comprendre boyo kanizate wa na UDPS. Boyo kanizate na coalition. Parce que président bateau Jean-Marc bateau bazana kata coalition Jean-Marc a sepelé na bangote c'est là que président Alongola ba Jean-Marc le président a il veut m'excuser à ça qui que Alongola bango mais après il se soit que zongi sa bango bateau bazo travailler na bango donc en fait le président Jean-Marc a sepelé na bango penzati. Oui wana za ba commentaire na yo moi je pense que au sein l'IDPS tous en même moral et tous en auto bengi président ai au biso tous se soumettre pas na président Jean-Marc Kabunda Kabunda yé moto engagaka auto bengi cash na ba assise wana tozana chef de l'état ou azali président de la République Fachi Beton et je pense que au sein de la coalition FCC cash a trouvé Sabino coalition tikeli ya maloba parce que en soi coalition est soutée pour basala likopana ndokete suka rolia. Ok, voilà, tout bête à ma solo et avis de recherche. N'est-ce que Benjamin le baramingi, Benjamin tambola mingi. Est-ce que son monument n'angoï 400 pour babi moutunio sur le cahier à contacter l'État? Oui, moi n'angoï 400 à rouler moitié. Moi, on est sabino que non shadari. Pour bilongi, on est yébani. Ba shadari, ba minaku, ba sakata, ba mabunda, ba matata, na ba cristal wana, hein? Yébani nango. Ça veut dire ça passe au Kimane. Azane pe na Congo et les moments opportuns au Mukamata au Mukwata. C'est ça. Pourquoi si quoi to me un peu comme ça l'analyse. Aux affaires na maman présidentité, mukolo le pan ou maman présidentité, mbana bandi ko finga maman présidente. Guerre moko ezalaka déjà tondeni. Bon, oyebi bandeko na so ba kasin ba yebi boyo. Na français balobi muto amoni nidité ya tata na ye. Ba benga abomination. Na Bible babé za modi. Na Swahili babenga ngo mikiwelewele. Na Chiluba babenga ngo chibindi na chibao. Et je pense moi na bon moyen zo bola mozate. Pour tango zo mona mambo salami. Ça n'a ni de près ni de loin. La maman Denise za katite. Maman Denise ndeko ya Gabriel Mokete. Lupango wana gab maman Denise atikalo koma ngote. Ayebi yangote. O nani maman Denise ba master ya moi c'est ya Mokete. Et le mokote.
lupango bozo la banda kala lupango abato Gabriel Mokia asombe on a mbongo na ya pasi ya café état de droit c'est musa nango mozo mona bato baobima o se permettre le bageno au finga o bi ko finga d'abord et il a ça éducation mutana nango mais au finga ki quand on au finga ki wana singa pe pardon o motana na papier imaginez-vous muto azali se pliante ya tata na ye tata na waza so mobali na ye mais incapable de retenir 3 phrases en français. C'est grave. Maman Olive, maman madame présidente, donc tu as de commencer à faire voir, donc on a l'acceptation net nini. Pour la place na biso bande ko basi msusto ki net soni. Ya ko tia point na mutu mo boye. Oh kokai ko mérité que non na kende kolobela maman Denise. Tout le monde a quand vraiment sensé que bino ben intellectuel. Na ndenge bokuza ke ben intellectuel. Ba soit disant ben intellectuel. On continue non. Ok, tout le monde est quand vraiment sensible, bino ben intellectuel, besoin de poste botanga, ko tenir ba mo ya bongo, kolobela na mutu aza hors makambu na yo. Nako comme maman présidente, ça n'a rien à voir na maman Denis, ça n'a pas de sens ma chère. En tout cas, quand on a besoin de se bande combat, si tu sais pas tout le monde est un peu louche, donc il faut changer vraiment le langage. Tout le monde a Benjamin, tout la pasteur Ngoyi a posté là quand il y a vidéo circulé dans les réseaux sociaux, Kolobaete, président et l'occasion ça a raté, il fallait pas nommer ba juge, après ça va poster on a pour ba juge ba nommer ceux qui a koufi ou soit ceux qui a béli. Ce n'était pas encore le moment. Bakanga, président de la République. Oui maman, obi émission na yo, na se pela mingi bo s'abonner pendant massivement à wana Tindika TV pour masoluza tellement kitoko. Na obi sabino boy. D'abord, to ba na ko détailler na nous. Hein? Nazong sa no Théodore Ngoyi na place na yi. Théodore Ngoyi, il faut ebaboy. Candidat malheureux à la présidence de la République. Azagi na siège à justice, pembeni ya Oto Bengi Benoît Luamba. Théodore Ngoyi na Oto Bengi présidentiel. Abimara na voix na ena mwasi na yi. Po bandi baboya ko voter. Sikoyo Théodore Ngoyi ayebisa biso $100,000. Oh, il y a posé là, et pas à Kabila. Le même Théodore Ngoyi. Bah, tu ça l'appel là. Tant que Benoît Luambakimi, Benoît Luambaki a démissionné, bah, Bengi Théodore Ngoyi a ça l'a démenti. Là maintenant, je donne raison et je rends gloire à Dieu. Pour Maramoto le Barabiso Baranger, Biso président parlement debout, les gens croient que tout ça la Rabilo Moboé. Mais moi j'avais déjà annoncé tant que pas nabino ateke FCC basi basangani pour destituer chef de l'État entre autres Assemblée nationale na Sénat basangani destituer chef de l'État. Mais aujourd'hui buzoba oyo tato yo ovandisi bato obige TV na liberté d'expression na Congo et mo peso boma na tanga Maréchal Bongo Fimbwa hein. Est-ce que tango ya Kabila Théodore Ngoyi à cause de ça batabiki non Sénat na parlement destitué Kabila pour nous l'accepter que état détruit comme nango pour na biso ça non événement pour fatiguer à lundi pendant si ça et que état détruit en place et ba juge wana il n'a qu'à se plaindre dans le conseil supérieur en magistrature mais tout a été frais ndenge droit sengeli ça veut dire Théodore Ngoyi so azoluka musala azoluka kolia aya osenga lipa osenga kwanga atika bambwema. Ah bon, après ça qui point de vue na ye hein ndete oza pe na état des droits bon alinga ka s'exprimer te wana pe si point de vue na été après ça ba injonction na Sénat na parlement ba destituer chef de l'État d'où alors soki a retiré maloba wana te asengi pardon te faut bakanga ye. Ok, voilà, tous on a au Katanga, kuna esika wapika toujours bande kwa Katanga bazolela, ole ya drapeau ya RDC mais bazomo na ba drapeau ya UDPS. Donc comme il faut déranger bande comme sousou, ba les kaki, ba sali na ba réseaux sociaux, pourquoi côté le drapeau ya UDPS et ça drapeau ya RDC. Mais nazo comprendre te, ba che drapeau UDPS wapi? Partout na banzela. Partout na banzela lingolo banini. Na ba commune, ba ki tia ba drapeau ya UDPS. Maman oyebi ke TV za radio te.
nga so ebite abenga pièce contre pièce kami te no ki taper lola bawana katanga na koma kuna na sa émission kuna kala mingi te awa je pense bato yo so ba landa ngai na tindika boye ba penake no boye ba rande to solola ndeni po fona kita mabele mami akoma bena katanga kuna po na linga mambo lokuta te so mona na kinaba kinga katsa ponga linga lokuta te oh ana kenda bena zonga ba image ezaliti ozo ko ba image ezaliti ça veut dire nga linga lokuta te lobi na zena HLM na kende na sala émission na zongi ozo ko nga linga lokuta te potango esanga ke no ona katanga bacheda po de personnes commune na maison communale na gouvernement tellement on des eaux circuler na ba Twitter te ba babilo lokuta d'abord ba gouverneur ba zakona ba no balingi no IDPST bano bato Kabila tu t'imagines que Zoé Kabila andima na commune bacha drapeau IDPS mais tous en état de droit ba ke no cha drapeau IDPS na commune non il faut pas ko exagérer ce pending parti politique ça doit visibilité na aocha ba fichi na ba nini na be siko esengeni mais biso toza PPRD te pona tanga PPRD so moni drapeau IDPS batumbiango mais so tokila bango mais bango ngonde population tela lobi eloko ya libabo so to tchao likolo esimba te eloko nde banga sama banga 2023 poto beta bana ba élection ezongi sous élection to recensement de benda ki élection za recensement biso to bi élection en 2023 ce qui est bakolo recensement biso te ce qui est recensement lobi élection en 2050 ngana sani et mutu nyonso tozana eloko na yalinga yeumela ozo kopana alinga yeumela et soki élection et mona en 2023 to beti bango soki recensement monani to komisi nzambe. Ok, voilà, tozonga lisusu na makambo ya Ronsard Malonda esalaki moneti kobunga mais to moni yango actualité ngo susu etelemi bandeko bazo insister toujours Ronsard Malonda azala na place wana te balingi basala eloko moko ya cash ke Ronsard Malonda aza toujours na Sénat te mwana wana mabunda mwasi wana mabunda aza milimo mabe po toi en pleine vacances parlementaires mais hier azotinda bato pour nous savoir que non boton de sa poste tout etikali mais les présidents de la République sont les garants de la nation les garants de bon fonctionnement des institutions et au monde qui aboyi NON Mamo Malonda mais mabunda alinga mikamaji ya to lobi boy rentrée parlementaire oyo ezali aba génios vous comprenez et en septembre ndeto za boy tozela bango bayana babuso bawana bakuta biso nzena bango biso peuple congolais mais ceux qui bango ba imposer toujours le ko eza boyokani ya batumi ba les salami bongo toza suna bana ba imposer ceux qui mama bunda ba imposer toujours on sar azana place wana le ko eza boyokani ya batumi ba les mais oyo nazo comprendre hauteur ça veut dire mabunda ya ko imposer biso na mboko to ndemi ba imposer ki loi na ya mina kuna sakata basuka na ngwana momoni teke oya Ronsard réseau qui net ici oto utaki komona rencontre na bango na ba Corneille nanga basanga ki bango nyonso ba Janine Mabunda bazalaki na Ronsard to ebite bazaki na réunion ezaki rencontre ya nini to konomé toujours Ronsard Malonda na poste wana deko Benjamin ozotala ba image wana te obige omoni biloko nyonso to ozosala ba osala et quoi aboutir te maman ozo comprendre mina kuna sakata ba mekaki yao to sala bote bango wana boina to lala kombe une semaine to saka na yo to tambola na yo na palais du peuple au mona ka yo moko tala so balingi to pikola palais du peuple wana te na maboko to ko pikola ngo po za palais na biso palais du peuple ya biso ba peuple ça veut dire ba meka Ronsard Malonda a Rosalate. Allez-y comprendre. Si Malonda maintenant n'était pas le candidat de l'FCC PPRD, pourquoi cette insistance? Est-ce que Nassé Niwana, on ne peut pas proposer Moutoumoussouka à Malonda? Qu'est-ce que Malonda cache? Malonda cache plus de 5 millions de Rwandais, Ougandais, Burundais, au infiltré dans fichier électoral. Demandez d'abord à Mabunda. Si le cornet n'a pas déposé le rapport, pourquoi? C'est le battre tango. Pourquoi? Quoi qu'il y ait un fitir. Or, les présents vont montrer tango. Point. Bayebi maramunde zalé.
bayebiki avec Rossard babimisa fichier wana nyoso et fichier wana eza très capital net oyeba na ba DGI na ba DGA oh ande oh bona bona élection sama na Congo un Burundi un Rwanda zo postuler élection sama na Congo machine oyo ko imprimer ba carte d'électeur na Rwanda bazo imprimer pe ozo comprendre vraiment mabunda so meka magie ngalinga nde bato atemba boy pour septembre okota biso ndeko moko alobi na ngai bandeko ya IDPS bazwa parti pouvoir mais koloba na koloba c'est comme si na pouvoir tozo vivre en paix tozo loba mingi tozo gaspiller ba énergie mingi na moment au pouvoir eza na maboko fallait tozo temps ya kovanda tozo temps ya kosala ma mususu mais ba combat toujours bitumba na bitumba tozo za toujours coincé donc moi to saba ma mususu eza te po na moment au kosa likambu omoni le mo événement mo lekana FCC kuno sepe na honte oyemba moko o réagir mais eza moment faut to pema mais maman Katia ndongo zolo ba pena ke zo lekela ngai tosaka musala po biso ba question pe utaka musika bandeko ba olanda biso pe libanda omona mama na lingi question boy otunela nga ekoma OK bon bandeko na sepe d'abord pour la considération bon considérer biso ya otina quand même ba question na bango c'est très encourageant na sepe na bino mingi pena makasi bo partager mission eza malam maintenant biso doit communicateur rôle na biso eza maloba rôle na biso eza kolakisa politique malamu ya fachi mais aujourd'hui tango ça tokanga maboko ndenge ni tango na Congo na météo tozali na auto bengi énergie solaire panneau solaire aujourd'hui ça 1000 mégawatts ya courant et toza deuxième na monde après aux États-Unis tomi premier na monde na domaine wana na okanga munoko ndenge ni tango nazo mona ke non investir allemand na Congo lobby bazaki na ba Congo na niveau ya banana pour baki de relancer la chemin de fer kasi falo bandelo bandesko ozo comprendre na okanga munoko ndenge ni na okanga munoko ne tango nazo mona état de droit na okanga munoko ne tango mona Sami Jamal lelo à comprendre que non oyo bangamba menga ba théâtre mbongo ya ngoyo nazwaka na kaka 3%. Ozo comprendre na okanga munoko ndenge na okanga munoko ndenge nini tango babengisi Henri Magie ala kisabiso étiquettes Kabila konzaka mboko ndenge ni Henri Magie bouche be bolimbisa bokelanga ma na okanga munoko ndenge nini tango nazomona bexilé politique ba Moïse Katumbi bazongi na okanga munoko ndenge tango nazomona Mastema Martin Famulu soki Martin Famulu azongi azobina mbeya na na likolo ya kimia na kokanga munoko ndenge nini tango Jean-Pierre Bemba a se retrouver le ndako il fallait pas là na Gombe a omona lango na okanga munoko ndenge nini ozo comprendre ça veut dire azo émerveillé na kokanga munoko ndenge nini Félix Tshisekedi parmi les 20 pays et parmi les 20 personnalités les plus puissantes du monde na okanga munoko ndenge nini 2021 Fachi Beton président africain na okanga munoko ndenge nini États-Unis en partenariat privilégié ozo comprendre en partenariat privilégié na République démocratique du Congo Sénat américain lobi Fachi Wumela Simba Nzete non quand mon rendez c'est américain confirmé que non ça c'est belle élection pour deuxième mandat yo ya sans matata et puis na monoko ya Moïse Katumbi na ko kanga monoko ndenge nini bana batanga ki ba bando tango felo motango feli na kanga monoko ndenge nini lelo Londres Kinshasa ezaki rêve comme réalité 7 jours sur 7 ba allemand na Congo ba anglais na Congo ba investir malonga na kanga monoko ndenge ozo ba na kanga monoko ndenge nini tango lelo tozo yebake na niveau ya aéroport 36 millions de dollars go pass et que na poche ya Jeannette snell la régie des eaux mongo nango mona na raté ba chinois bazwa carré minier nyoso to na okanga munoko ndeni na okanga munoko ndenge nini tana omona ke non avec Pascal Mokuna les droits ezo lobama abima libanda na okanga munoko ndenge nini tango Gabriel Mokia abimi libanda a félicité chef de l'état na kokanga munoko ndenge nini tango moni ke non bahati lukwebo yewana AFDC bazongeli alobi ke non le konanga moko déjà na moyeka na kende vers cash pour ko tobo moezali ça veut dire moi na kanga munoko za on nsemi pe sukuna pardon merci ozo bakilanga ka na kanga munoko ndenge nini tana moni ke non le mwana nsemi afuka me alobi Fachi Wumela non quand on a pour non un véritable Congolais et au sommet de l'État non quand on a à se sourire
apese sengo à valoriser Congolais. Non, quand on a tant un véritable Congolais, il faut en mangouler. Non, quand on a et kozala pour la nanomo na bakata ke papa na biso. Bananga liboso pe na okende na carte biométrique. Aujourd'hui, c'est un Congolais. Non, quand on a ndengeni, tant que tu vas à l'étranger, boké na ambassade, boké ko voter. Pour la toute première fois, pour voter, pour recenser tous les Congolais libanda. Baki peut voter et puis si on peut valeur poids yozaba Congolais. Non, quand on a ndengeni. Non, quand on a ndengeni, awa c'est nakuna belge et récupérer na nous tamumwa. Bana lo belangote. C'est cool. Kasi fait to commander na point. Moi na tuer l'homme boy, pourquoi ko bimi. Ya on a bisoge non, awa na ebisio politique comme lengi. Non, quand on a ndengeni, tant yo président de l'Assemblée nationale, na Sénat bo voyager na 500 cartons. Ya mafuta Carolite. So Carolite bo na poto. Bo kinaki ko telisa so ba ba ndondo minele ba komandeni. Nzoka nde ba cheki mbongo na kati. Basi mafuta ba fungoli ba cheki mbongo na kati, ba kangi ba chesu mafuta. C'est les 30 millions aux acquis destinés ya corrompre nango Beno Lomba. Pour Beno Lomba azonga na Congo a ko sala démentir. Et plan na bango ki Théodore Abimisi ko lengeza keno kuna siko bakize président na Assemblée nationale na Sénat. Koto Beno Lomba pa bimi non ngani na sabwe na démissionner ki na ngaite. Non kanga muno kondeni. Ça veut dire ko kanga ça. Na biso na ko kanga muno kote mer. Ozo pa na ko kanga muno kote lelo. OK, en tout cas ko kanga muno kote po na yo ki faut ka tolo lobaka. To komi déjà ko chiter na émission na biso to moni lelo autorité morale ya FCC bazana na bonne relation na Jean-Pierre Bemba, na Adolphe Muzitu, na Martin Fayulum, na bande ko ba excuser ngai na Moïse Katumbi penza courant na ma ezoleka te malgré zo lukabwa kuta na Moïse azobo ya raconte. Oui, omoni balobi muto soki sa ya mi Yesu. Milimo mabe kimi, soko zongeli masumu et oya fois 7. Ça veut dire Moïse Katumbi a comprendre que non, awa ne place bon Moïse. Pour Gabriel qui on remonte. Nde balobaka, quelle que soit la longueur de la nuit, le soleil finira toujours par apparaître. Et awa na ebisio azolia kintoko. On s'en parle. Et puis nazo annoncé bino moko la lundi, SNC ça zo récupérer ndako na ya. Ya batete là, o za siège a peu perdu. Ba récupérer ndako na bango grâce à le nouveau DG nani Kyongo Rumwanza. Mais est-ce que Moïse Katumbi azaki libanda bazongisi azaki na pasi azue sengo yebisanga ipeke se réjouir ata yo moko muto azongiso na mboka bakangaki na kasumbalesi ozongi na mboka grâce na ye lelo pour tout trésor partout ka bamba mo na sous président na bango grâce à Fachi Beton talaka ok ko sala c'est ça. OK, merci to chité déjà Benjamin Mwana Souka faut betara c'était ba s'abonner peu ba landara yo mingi quoi quelques salutations même que ngalo ba mbotete mais numéro de téléphone pe ça la carte. Oui, qui va te belé ba waki mutu moko ba te belé ba za na posa na. Yango na lobi boya na pesi bino tumbote kotanga bino et ozala moi passe. Et ozala moi passe pour mon soir le baote na tanga gide na biki bazo reprocher na zo ngopesa batumbote te. Mais kotanga bakombo na okokate na lobi pe boye biso toza ba musicien te biso toza ba politicien émission mais le za weekend te le za weekend tala kaka na beta moi tout kotambola kande ozinga nda pe lever émission ozo comprendre ozo bisanga ye non la ozo bimisanga pe mabe poto solo la vraiment obige non masolo ndenge zoki émission ça mande boye ozo mena la journaliste de mena mayele akuta na position mo mayele c'est mayele na mayele sanga na plateau et produit mayele ya na aussi la no s'abonner massivement na Tindika TV ozo comprendre o Tindika peut-être benako Fayulu to le Tindika ego no akende ka Tindika TV quoi ça veut dire tant on senti déjà émission boye je pense que masolo ki to gozali mais na bike bobi ke pièce contre pièce Benjamin Mwana Souka actualité to bagi actualité aussi la tête mo so kosonga quoi na za mingi na Tindika ndena bera yo no le rôle ambisa bonga na mai ninga pe na bongi na ba émission boye awa na Tindika o santé que non ba poser ba question o e matio mafuta pour o le bana kanga muno po anini et numéro na téléphone piste 143 9 70 40 89 57 piste 143 9
70 40 89 57. Soit tu es sur Facebook, au communauté Benjamin Mwanasuka. Benjamin Mwanasuka. Kimia et Ingela Umabota Labino. Ok, merci Benjamin, bon week-end à toi. Voilà, nous sommes à la fin de notre émission. C'était toujours moi, Katia Voka. Donc, je tiens à remercier mon boss, Papi Kelly, là, mon pouvoir, à Ruffin qui sont. Pourquoi pas aussi à Richard Long, à triple code difficile à déverrouiller depuis Paris, depuis quelque part. Minan Mwanzana, États-Unis, Jonathan et Congo. Bah, frère, à mon trop cher papa Vincent Voka, je vous salue en passant. À mon frère Joël Voka, mon yaya chéri. À ma soeur Jemima Voka, à Olivier Voka, grâce à Obambi Nanga. Bafan nanga ba maman Lomé tozomona na tout à l'heure là na pesi nombote derrière la caméra je vois Junior Mbouy équipe technique Malte Zola Dio bon encore toujours ciao.